Charme na écouté chacun lokola les chomé na couveuse. Okomi singa lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, votre antenne de liberté d'expression. Ah, ndenge zalakande, ba information ya vrai na kati Diamant Noir TV. Les loto ye kokutana na président CCDP potoye banini les kaki ba information ya mboka. Boza toujours branché sur ça nouveau, au s'abonner puis activer cloche de notification pour na kozo ba info tango yaka et dit nos images to bosanité corner makani bo fanda bota l'émission na kati ya Diamant Noir to baki les loto zana président ya CCDP. Toyoki mingi na ba réseaux sociaux partout. Diamant Noir azori information na source. Tolinga ki to zoye moko poto yeba ninyo eleki. Bonsoir président et CCD. Bonsoir maman Gisèle Diamant Noir Umba. En tout cas esengo ya komona lisusu lelo na Diamant Noir TV poto yoki mwa mingi. Tomoni pe mingi na ba réseaux sociaux mais biso leo tomoni en tout cas to sepelinga na biko za Kinshasa ba refula ki onde toyoki. Mais ndé tomoni to retourna non question na totuna boni CCDP le quoi boza ba radical beaucoup ba radical o batos bazolo ba Diamant Noir pas à moi songi boni CCDP. Ouais, CCDP ça bien toza ba radicalité situation toza na le na Congo un vrai fils du pays o azolité pour na libération mboka na Congo. Il faut ça radical. Soza radical, c'est la vidéo naïf. Soza naïf automatiquement comme il y a ba occupant. C'est ça. Mais la CCDP c'est trop quand même pour peuple bato belé. Ngana landara mo bato ba benga ngana matoi ba olobela moi mingi penza yango moni to tuni question na pourquoi boza ka radical mais ko bisa biso ka c'est ça pourquoi boza. Té toza radical té za idéologie. Eza idéologie parce que pays vraiment ils a occupé. Na kati CCDP zali groupe ba résistant. La résistance, c'est pas si parce que les Congolais comprennent la résistance, nous avons biso toza radical. Mais ceux qui maîtriser la résistance, c'est nini. Donc cela veut dire comprendre que toza vraiment radical, toza vraiment loyaliste, vraiment pour l'intérêt en Boka na Bango et à Congo. Donc c'est ça qui est on a traité biso que toza radicaux. Mais en réalité, nous ne sommes pas des radicaux. Toza batoka que tozo respecter les normes et idéologie, il y a résistance. Il y a un homme différent na bateau bazo comprendre que résistance c'est ani. Mais les lopenza et loko tolinga ki to lobelango mingi di no image pas tuni question ana to vanda ki to soli maman Antoinette ki kala vanda na ki to ta la émission. Lelo to moni na ba réseaux sociaux partout. Bakanga kiyo bafundi yo osala ki nini tolingi to yeba ngo nani penza oyo afunda kiyo et puis bakanga kiyo po biso to ki ba refleu mais lelo to sepeli komona yo ngana sepeli ton na moni yo oza refoulé toza toujours na poto mais ko yebisa biso po mingi ba benga pe Diamant Noir po mona yo vraiment ezali question ba peuple bazo zela mingi surtout bato yo balandaka yo o balingara résistance o balingara bino mingi batungisa mingi biso to yo ki to moni Diamant Noir amoni tina ba réseaux sociaux ndenge to moni ba partage ya bandeko tant sous na rotia pe photo que yoza déjà na Kinshasa ba refoulé ngana moni yango mais bande copie ba benginga balobi mais Diamant Noir ndenge nini papa don lelo azana Kinshasa ba refoulé eloko nini leka ki bakanga kiyo ndenge to yo ki na matoi na biso nani vraiment oyo afunda kiyo et puis bakanga kiyo pourquoi. Bon, tout d'abord merci na question non tuninga problème il y a soi-disant ko refoulé et zali système moyo ba milovor ba marche kanango. Parce que moni ba milouvor on dit baza on a bango baza toujours on a Facebook pour na kotia bato na kati ya confusion. Milouvor c'est quoi combo c'est? Eza combo ya bato ba soutenir Chilombo. Liboso bazaki na combo ba Maliban na ba Taliban. Siko na 2020 to komisi bango ba milouvor parce que milouvor ezali moto aza ko attaquer sans même atuna pourquoi ki ko attaquer. Parce que moni mboa soki batindi attaquer atuna raté. Parce que to moni lelo bataille de pesa pas comment défendre Kagame. To moni lelo bataille de pesa pas comment défendre Monandeke. Mais aussi longtemps que Monandeke lobby na Paul Kagame bazaki binemi giré ya IDPS. Donc les lobes comme défendre bango pour na kaka nomination ya Chilombo. Donc cela veut dire ce sont des milouvors
baza bato baza na esprit en bois donc soki bayebisi bango kaka oyo eza boye mbala moko sans même basala baanalyse bakoti na jeu bakoma soutenir yango yango nomoni sikoyo na 2020 bakozala na kombo sikoyo bamilovor. Mais question to tuni nani bango bakangisaki yo me na problème nini boweli nini ka balamuki bababi toki okangisa yo pour omoni ntango mwana ndeke barwande banome Chilombo ntango basinyesaki baaccord bayebisaki Chilombo ke il faut diaspora à ses terres. Chilombo asiraki bango à 100% que non nga lokwa bonome ngai na kosala makasi komba na poto esila ntango akoti na kati ya système akoki kosilisa komba yango te parce que bango bapensaki ke IDPS nde ezobundela mboka ok IDPS ando bundela mboka te bato ya IDPS bande kosoutenir baaventure bathéâtre ya Tshisekedi na mwasi na mwana na ye yango nomoni à partir ya le 11 novembre oyo monani voiture sans moteur Chilombo ayaki na Paris tango tosalaki annonce bakongolais bakendaki ebele humiliation oyo Chilombo azwaki na Paris le 11 novembre na ndenge bakongolais bayaki na kanda babeti bato bayaki kosoutenir buzoba ya Chilombo bahumilie bango parmi bato ya Chilombo bamisusu bakotaka même bahôpital babetamaki bakota ya bahôpital bamisusu bavoiture na bango ezalaki cassé bamisusu donc ezalaki quand même obino nyonso bomonaki à partir ya wana nde Chilombo na staff na ye bakei sikoyo kofunda ngai na bandeko mosusu oyo bazwaki biso na bango bafundi biso parce que selon Chilombo na bato na ye il faut ngana za na prison parce que barwande bayebisi il faut odo za na prison pour makambo odo lobaka ye lobamaka lisusu te donc il fallait ki ngana za na prison yango nomoni bamontaki dossier na avocat na bango bayaki na ye bamonte dossier na bango tina ndenge nga bazwaki nga na frontière moko ya pays moko quelque part na ndenge makambo yango ekomaki na ndenge nazalaki na garde à vue na ndenge batransfere ngai na Bobini. Donc, et là, on a vraiment réussi à Congolais. Les Cambodgiens 11, battu à IDPS, bazala qui vraiment humilié. Parce que moi, je ne m'attendais même pas à ça. Que non, humiliation, on a, et soit qui on a niveau où on va commettre la kinango. Basala qui semblant, il y a un bon bana, mais bimisi yango. Donc, il y a un moni bango, se préparer makasi pour bazindisanga. Se préparer makasi pour bazindisanga. Na bandeko bakanga ibiso na bango. Donc, pour na bango, il faut diaspora à ses terres. Makambu ya ko lobela makamba Congo, makambu ya ko dénoncer occupation, makambu ko mobiliser ba Congolais, il faut battre ça lango esouté selon batu ya IDPS Chilombo na staff nae. Bon, muto afunda kingai, muto afunda kibiso directement azali proche collaborateur ya Chilombo. Bon, donc pire vient nae, mutalaki saye ko beta ba chèque na poto. Mutalaki saye ko yiba. Hein, donc na benga on a lingala pour ba comprendre. Mutalaki saye ko sala chekula. Hein, ko sala ba chèque sans provision, ko kota na ba banque. Si vous avez la copie de chèque na pote simba sous-souté, bah quand il y a copie de Makamba Congo, si il pas qui parmi bateau babeta kinga kout na évité et pas un bilan de na gagné comme on a ba photo que mutango beta maki. Bon le ba chaki kombo nanga, ba lobi ke ngai mutu na tinda ki batu, ngai mutu na memaki batu kuna et comme siko il faut confrontation salama entre yé na biso. Yé pe ba bengisa ki ayaki wana. Donc ba on déjà baza préparé, ba ju déjà ba avocat makasi. Bisope tozo yebisa na ba Congolais parce que ils a problème autoki au salango individuellement te toki au salango te qui en privé non ils a problème à Congo bango baza préparé bazu déjà ba avocat makasi bisope toye et pas ya bande connaissance ba Congolais ba contribuer pour bisope tozo ba avocat pour na likambango te ba ndenge ni to ko sala face contre bango parce que selon ba fuite oyo bisoto zui ngala otiko zo ba fuite moko kala mingi te ka lelo na kan ya bato ya Chilombo ba lobi ke avocat nyonso ya Congolais bisoto kozwa akende ko défendre biso tout avocat congolais biso to ko joana kana biso pour akende défendre biso soit basombio o komi na kana bango metikala ka ko défendre no biso te soko boyi ko défendre soko boyi basomba na kana bango ko nya suma ko na Congo te. Donc état de droit ya 37 ans oyo IDPS abandaki ko beta masolo nango matin midi soir état de droit yango. Donc tous en a droit ya avocat ya congolais te. Ceux qui ont avocat congolais pour défendre biso bango il faut pas corrompre avocat wana soko avocat a boyi corruption il y a très très wana donc avocat on a fait a commis sur qu'on a liste il y a personne non dans gratte na Congo donc on y a ta Congo te aussi longtemps que bango baza na pouvoir na bango à 5% ou moins handicapé si bango mais bino kasi boza na poto est-ce que avocat va bozo faza ka congolais ba avocat minde boko parce que ba dossier mingi ya Congo ba maîtriser mingi ke ba congolais to ça na avocat déjà mundele to ça na avocat na mundele avocat moko ya mundele to ça na ye to linga peto ba ki sa moko pe ya congolais mais selon ba fuite na zui et pas ya bato parce que ngama to ina ngana misu na monaka partout nazala antenne partout ba signaler déjà que ba comprendre que bozo luka ba avocat ba comprendre que bo sengi aide et pas ya diaspora à soutenir bino financièrement bango siko ba ko fungola misu na bango na avocat congolais bino bo linga bozoa pour défendre bino jour wana soit à côté na kati système na bango na jeune na bango soit
soka boy alobika ka défendre bino par la force donc yé akonyataka lisusu kongote donc il y a un moni déjà na meki ko yebisa ba congolais libela parce que musa tout ça là il faut en service de renseignement et il faut en service il y a espionnage et contre-espionnage pour makambango et marché c'est ça mais ngana lina tuna boye pona likambango lelo ezama mesure résistant donc ezako ezua résistant nyo surtout mais bande ko mususu ngana soleil na bango na tuni mais likambango kasezanini ba misusu balobi boye. Pourquoi pas babundisi, pourquoi pas batuni, ba résistant surtout to ba combattant surtout au bazar qui wana balandi kara odombo parce que odombo nde mutu tant mususu abeta ki mutu na ndenge ya mabe ozo sala ngona kanda ya résistance te mena kanda ya famille Tshisekedi oyo zaka na ndenge bande ko mususu o ngana soleil na bango balobaki na kombo ya UDPS. Bon, na ebité bande ko so baza ba pena na kati ya UDPS mais ndenge babande ko lobake yo obeti ndeko wana na kanda ya famille Tshisekedi. Siko bino ba résistant. Est-ce que bande ko mususu bazo benga déjà yo na likambango ndenge leki pona ko soutenir tote. Bato baloba ke ngana beti mutu wana na kanda ya famille Tshisekedi baza ba miluvoro to ba congolais kako bazaka normal. Ba miluvoro? Une différence yo zo balanga na ebité na biki ba congolais ba balingala. Ah bazolo balingala bango nde babi ke ngana beti mutu na kanda ya famille Tshisekedi. Mais baza ndeko bazana ido ngai nde naza wana na osimba mutu na pona kene wapi est-ce que ba congolais nyoso jour na bayaki na kanda ngam na tinda bona kanda wana parce que makambo toto bandolo bango depuis 2005 2006 2007 ba congolais bele bando budango lelo mutu wa budango isusu azate ba tout ba comprendre que makambo to yebisaka bango eza vérité mutu soka moni makambo zo leka na mboka na ye bazo boma bandeko na ye bazo kunda bandeko na ba fausse commune soka commune na kanda ngai fona longole kanda wana d'ailleurs un traître ba protéger raeta. Comment pas les Congolais besoin de protéger les traîtres? Donc, Moutoloko Langaï d'ailleurs, bango problème na bango zabo. Ba Rwandais ba yebisi bango, il faut bo kangao donc akende prison. Et ça problème même coup les 11 té. Ba yena likambol 11 ka ba yanango. Problème na bango zali ke tango tozo dénoncer biloko zo sera na beni. Tozo lo makambo zo sama na Congo. Ma solo mususu ngana lo bakango na ba vidéo, même ba collabo baza na terrain ba yaka ko yebango après. Donc ma solution les kana mulili ngana zaka informé par rapport ya bateau kutu baza soit disant ba déshonorable na kacha parlement na bango. C'est ça que bateau wana bazo comprendre ba fuite ba source ni information oyo nazala ngo za fiable na bimisaka biloko wana. Parce que Chilombo pona ye il faut asala musala oyo ba Rwanda ba pesa ke il faut sala. Problème ezali ya justice bafundi biso bafundi ngai na bandeko mususu. Tozo yebisaka na ba congolais que to préparer bandeko ba soutenir biso financièrement. Parce que ngai na senga na mbongo te soko moni na to komi ko yebisa bande ko ba soutenir biso parce que to yebi Chilombo aza derrière makambo wana ye mutazo financer makambo ba avocat ye mutazo pesa mbongo biso za na mbongo te o to ko sala face contre parce que ya zo yiba mbongo na Congo na ba Rwanda ya on est to sala peine na ba congolais ba soutenir biso financièrement bato ba lingi ba soutenir biso ba le kana page na biso Facebook CCDP info bokomona ba coordonnées nyo sezawana soit boye na mir nanga ya Facebook nanga bokomona yango soit bokomeli biso inbox na CCDP info ou soit bo bengi na numéro na biso ya téléphone le soit numéro na biso ya téléphone ya CCDP bato bazaka nango je pense que yo posa nango ko tchango pe na émission bato bazana besoin de soutenir biso financièrement bo bengi na numéro na biso ya CCDP ngai pour l'instant naza vraiment injoignable parce que ba téléphone ngai ordinateur nanga biloko tout ezali no na maboko la police bazo mener enquête na bango donc sikoyo mutu so zo benga nga ko zonga te parce que ba numéro nyonso lo bandeko salela naza lango suna maboko te mais mutu so kaza na besoin nanga akoki ko benga numéro na CCDP info ba komisela nga message wana na mutu akoyamba ye ngai moko na koyeba ndina ko contacter. Yango to tunyo mutuna ke est-ce que bande kwa résistance bazo benga déjà bande ko mususu to ba congolais normal déjà bazo benga pe bon bande ko mususu à résistance déjà ba bengi quand même nga au moins 3 personnes ba bengi nga ba ebisinga ke non bango pe ba ko sala appel ba ko linga ba contribuer na likambango donc bato bazo benga déjà bazali bon tozota là to bandi déjà campagne ngo sikoyo parce que toza quand même besoin de soutien ba congolais toza déjà na avocate moko ya mondele et toujours luka pena congolais moko mais tant on a jui fuiti wana ndenge bazolo ba ke congolais na soki to luki po congolais na ya ko défendre biso bango il faut ba sombaye il faut ba corrompre soka boy corruption a onyate suma kolona Congo te tout ça aussi toujours mais quand même ko étudier ngo mais et loko pena toujours singe pas ba congolais ba ya vers biso ba soutenir biso financièrement parce que ezali kambo oye kwele biso nanzela ya manifestation ata makamusu c'est ça na seme biti ya plainte na bango na accusation ezali parce que bato ba betamaki na marche ba misu ba kendaki ba hôpital donc c'est ça.
Ok, nabandi matoi ya ba Congolais ba yoki message na yo komi pona likambu, même si vous avez ba divergence na makambo sous mais mututa rolinga sepela ko ndeko na prison, to na hôpital to quelque part. Donc ma message na yo e komi na matoi na bango. Likambu sous to lito to na lelo ba peuple congolais belé ba komele kinga pona makambo yo ton mususu. Na bi ko za au courant o eleki déclaration ya Mozito azali coordonnateur ya Lamuka. Lelo asalaki déclaration moko lobi pona ton mususu kosilisa o ezali kokotisa pe na kati ya este na biso ya mboka ezo senga ke ba peuple congolais lelo ya lobi bakoki ko bunda tan mususu na Rwanda pona kosilisa kokotisa pe mais namoni batu be ba sepeli mais mingi pe ba sepeli te mais avi na yo eta mobundeli ya mboka tango oyoki déclaration na bon omoni makambo yo Mozito alobi eza biloko biso to banda ko lobango kala mboka soki komi na maboko ya bapaya lokola ya biso ba parti politique fonctionnera te mboka soki komi occupé il faut ko dissoudre ba parti politique bozui ba parti politique na bino bo sali ba déclaration officielle bino ba leader ba parti wana bo lobby ke banda lelo ba parti politique na ko fonctionner souté parce que to koti na désobéissance ya ba institution ya bapaya. Donc tout Congolais sans exception ayeba ke mboka komi na kati ya maboko ya bapaya il faut to benga na bapaya poto zongi la ba parti politique biloko na tolobaki yango banda kala mais bandeko na biso na lokoso ya mbongo na lokoso ya bokonzi oyo ba Rwandais bazo pesa bango baboyaki koyoka biloko wana eloko esali Mozito eza makila ya ba Congolais ki Congolito eza kati na ye aye ko lobaki naza na choix parce que omoni muto ata kosa ka mikolo nyonso eza mokomuso pe muto obosa na lokuta comme loba vérité eloko itindi Mozito aloba eza biloko oyo toloba parce que nambala misatu oyo bango basali ba élection na ba Rwandais et kotikalaka jamais ko marché kotikalaka jamais ko simba to yebisaki bandeko na biso botika élection oyo ezali organisée et pas ya mercenaire wana mwana ndeke Hippolyte alias Joseph Kabila et ko changer le côté et ko zala pour l'intérêt ya ba Congolais ti lokoso ya ba Congolais bakosaka bato toza ba opposant bakosaka bato toke ba élection bakosaka bato ba respecter constitution aussi longtemps que constitution wana ezali charte occupation ba sala yango sur mesure ya mwana ndeke c'est ça. Hippolyte tanga monike moye asala continuité zate azu marionnette moko boya Chilombo atie wana mais Chilombo za na bokonzité ezali problème que discours ya résistance oyo ba Congolais mingi ba bandeko douter nango yango na Mozito alobi ata Mozito a décortiquer yango te mais à lobby yango na forme mususu mais ezali discours va restructurer déjà armée d'ailleurs déjà Mozito alobi yango na langage mususu armée na biso jamais kozalaka restituer avec tous ces gens là na kati armée structure ma longa ya armée tout d'abord il faut armée kufa armée zalakati plus de 20 ans armée Mobutu kufa déjà au moment où ba soldat Mobutu bakenda 20 ans mutasala ka exercice ta matisi a jaza sous soldaté atikali na notion ko former mutu mais ko bunda tumbate souffle mutu wana zaki na ngotanga zalaki na 30 ans na 20 ans na 40 ans na oya komi na 60 ça différent akoki ko pesa ba notion ya ba entraînement mais akoki ko za sous soldat te ke bo chai wana sala garde to bo chai wana ke bunde tumba non to ko former nouvelle génération là tozana ba instructeur rebelle na poto tozana bango ba commando to yebani to ko former ba wana mais il faut non to siko la mboka ce qui to bengani ba paya to identifier qui est congolais qui ne l'est pas na armée na biso critère nini ko senga po muta kota na armée na biso avant muto zo bourse akende ko tanga et ko senga critère nini là to komisiko ko beta masolo mususu sikoyo toza na armée te eza milice oyo Kagame Museveni ba créer ba chango na Congo soit disant armée yango no moni ezo sala ravage na mboka ndezo boma bato tango ozo mona ba policier bazo beta bato masasi lokwa bandeke ce sont pas des policiers mutu bazuye kaka ba ese bo simba mundu ki zala simananga zala garde corps ici ayebi na même pas positionné boko cha mundu ki te et loko ni na ko sala po mundu ki ane beta ta yebi na été donc ba Rwandais ba boma armée ya solo ba créer faux armée na bango milice na bango ba chango sur le terrain yango nde bobenga ka armée za armée te vraie armée kufa kala ils ont sous-souté après avoir que Zombo Kawana il faut commencer à zéro que ça la armée y a ba Congolais et y a bana ya Congo oyo penza baza ba Congolais de souche de père et de mère et même avant de recruter une armée na biso il faut to yeba papa maman na yo koko na yo
moko yango na kasi soko ba restructurer nini armée avant de restructurer armée na biso tout d'abord il faut qu'on libérer nos mboka. Vous comprenez? Avant tout, il faut tout d'abord commencer à libérer les pays. Après avoir libéré les pays, mais maintenant on va voir quels critères ni négocenga pour mutu à côté na armée na biso parce que Congo a lobby kozala Congo avec K. Congo ya CT. Congo na biso ya lobby to chango Congo avec K. K o ba ko no so bandai ko benga Congo. Donc cela veut dire biloko azolo ba wana ata décortiquer en côté mais à comprendre le message biso to bisaka ba ko ba dissoudre ba parti politique. Parce que mboka ils ont un problème il y a ba élection té ba nommé mnani mona ya Félix mona Tshisekedi Tshilombo. Mais bonjour mona té que ba tuerie je continue. Bonjour mon attaque insécurité so continue. Bonjour mon attaque biloko et c'est doublé. Mutazolo bakeno ba sa combina bango soki ya loso soki ya nini wana. Et comme il faut 3. Mais individu moko ba prêta ki serment. Donc ba occupant lokola bango nde bazana télécommande. Ya télévision ba congolais bazo tala, bango bazo changer ba chaîne, bazo matisa fo, bazo kitsa volume de balingi. Donc il faut que boto la bango eloko wana pona to beta masolo chiko ya malamu. Wana ko mona su congolais ba ko boma été tant que to former ba vrai policier o bazali former na idéologie ya ko surveiller mboka. To former vrai armée pona ko protéger souveraineté ya mboka. Boko mona ka jamais guerre osama na mboka na biso. Na Congo na biso wana soki to boto li mboka na biso ena eza mingi. Ba pays union son neuf voisins bazali limitrophe na biso. Muto abuja ozate. Muto abuja ozate. Mais ndenge nini lelo réponse ya oyo azali général ya Rwanda au lieu que même policier na bango moka loba mais yé moko pena général wana a télé masali déclaration que RDC za lokola ndako batongi na ba vitre et bango baza ko libanga. Donc cela veut dire que armée na bango leki ya biso na makasi. Te armée na bango leki ya biso na makasi te. Logistique ya armée wana oyo so ba armée congolaise. Et ça géré par un Rwandais comme on est Maliki. Un certain général rwandais comme on est Maliki, il a géré logistique armée, renseignement armé nabiso. Et ça géré par qui? Par Bisengimana. C'est un Rwandais. Déjà renseignement nabino a géré na bango, logistique armée a géré na bango, communication armée a géré na bango. Et tous les officiers wana au Monakao, général intel, ce sont des étiquettes. Ba officier rwandais nde bazo géré bango. Pour ba miroiter bino que changement za na mboka na bino ba joli bino chef d'état major moko soit disant mbala ba tcheli boso mais mbala za na eloko ta sala ka rien za na commandement te yeba le kisake ka na télévision pas loba mais place ba décision zo za ba rwandais bango moko c'est clair za na raison général rwandais on a za na raison donc cela veut dire bango nde bazo contrôler tout mais ceux qui armée on ezaki na maboko na bango te akoki jamais ko oser ko loba yango c'est ça l'occupation to loba yango wana parce que tant toujours ba ki bazo contrôler tout yango wana général rwandais wana à répondre na langage ya mosito mais soki biso ba odoto nyati mboka wana a lobate okima parce que soka meki lelo lobi wa mona sokuna et oza blaguité au salaire ro koti na mboka na biso 1 mètre biso to koti 10 km muto blaguer sur na mboka na biso te mais il faut non tout d'abord to sikola mboka diagnostic ya mboka na biso sali to longoli no mboka na maboko na bango commandement politique nde bazo gérer tout to longola na maboko na bango comme na maboko na soba congolais là siko to lobake to comme siko ba homme fort pour le moment to na force Tshilombo azo sala ba message na etu wana ozo kazo lobela likamba beni ozo kazo lobela likamba minembo même pas to moni na minembo ba soldats rwandais avec le tenue militaire rwandais na katia mabele ya Congo boki Tshilombo lobela. Donc cela veut dire yango nde toujours ça ba congolais que problème ya occupation ici l'inamité mozito abeti na kaka moi eloko moko kaka parallèle à côté plan en profondeur te akei na ka vite fait mais aboy ko ayebi mozito fayu bango tout ba yebi que position na biso to tambola kana ngo ya opposition et ko marcher te ko simba te ba yebi yango peto yebi sa bango ke bobi manakata ba institution ba rwandais bo dénoncer boy ça ba congolais vérité mais le koso ya mbongo et pas ba congolais pour na koloba vérité ba twalingo loba vérité mais lelo kasi lobby ti lokwa lobby mais to moni bandi kone musu ya la muka ba télémélier ezali Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Bon d'ailleurs déjà Jean-Pierre Bemba pour na yebisa ba congolais Jean-Pierre Bemba azam mandi anzo lukambongo Jean-Pierre Bemba azana politique na kotseka na politique MLC za ya nani MLC za ya Museveni est-ce que MLC ezalaka mouvement de la libération du Congo non MLC ezali mouvement de la libération du Congo te MLC ezali Museveni et mon ezara Museveni nako décrire nango un jour nako démontrer ba congolais au bazana kacha MLC c'est ça que nazo lancé appel na bandeko bazana kacha MLC il faut quitter ezali parti politique Museveni mutasala yango
Kagame asalaki oyaye RCD Goma, Museveni pasali oyaye MLC. RCD Goma ti le komi FCC. Mais zaka RCD Goma, yango siko komi le FCC. Siko MLC a Museveni tikala kala kombo wana. Bacha Jean-Pierre Bemba, un simple représentant pour na ko miroiter ba congolais que changement moko bo salami na Congo. Parce que vrai patron ya MLC, et sa petit frère propre ya Kanguta Museveni. Leki ya Museveni aza général, yé mutazaka président ya MLC. Jean-Pierre Bemba tcheke kapoba miroiter ba congolais que non, et ça mouvement ba congolais, mais en réalité ça mouvement ba congolais té. Makamano lo ba kanda ozolo ba pena makambu na ndenge ezali parce que po ba telemeli likambu lelo oyo ba peuple congolais ton mususu bazo sepela komona batute ko kufa na Beni komona batute ko kufa na Est biso nyonso ba peuple congolais tozo sepela nelo ko anati mais yango te retinda ke lo ba ikomi parti politique ya nani ya ba Museveni. Mais tout à l'heure là où tu lo ba ke mutu mona beteke pona kanda ya famille Tshisekedi. Bongo siko Jean-Pierre Bemba kande uchu. Et la vérité. Donc MLC ça Jean-Pierre T. Ba chaye wana pona ko miroiter ba congolais que non mouvement eza yanga. Eza a été en réalité ça a été. Yem toujours ba décision té. Petit frère propre ya Museveni yé mutazali patron ya MLC. Comme on est Salim. Aza général ya armée ya Uganda. Ya Uganda. Jean-Pierre Ayebiye. Donc problème ezali on a nazo ça ba congolais ba bimakuna parce que mama umba to kene non vraiment to zala no ba réaliste. Jean-Pierre Bemba première victime à l'élection au Congo. C'était lui. Jean-Pierre Bemba a yebi yango ke na formule na bateau na système oyo atana miracle nini mutu moko te ako gagner ka élection na voie normale. 10 ans après derrière les barreaux na laé Jean-Pierre Abimi. Est-ce que mutu la Jean-Pierre Bemba alinga ki a crédibilisé ba élection oyo? Est-ce que ba congolais ba bango te ke mutu pesa ka ba élection oyo poids valeur et ça Jean-Pierre? Parce que tant qu'on dit que nous avons candidat à l'élection, à qui déposer $100,000. Et bah Congolais nous attention, on va tirer attention vers y comprendre que Jean-Pierre a une solution. Ils ont une solution. Le même Jean-Pierre Bemba a yébisi batouné à MLC Abino, bon c'est terre, tout bandasco qu'on s'est préparé pour la 2023. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a yébisi en 2023 a gagné l'élection? Azan a service à Rwandais, azoko ça va Congolais. Or, Moutuloko la Jean-Pierre Yende, il faut appeler qui s'accoutu ba Congolais ba élection na système oyo. Mais yé andimi comme ba Congolais la aventure. Ya on moni biso na CCDP to telemelaka et to yebaka. Parce que biso toza na service à renseignement, toza na service à espionnage, toza na service à contre-espionnage, tozo yeba oyo azoya na ide nini. Soka azoya pona ko sa ba Congolais faut telemelai. Na kena kaka na question no tuningai. Pona situation ya Monsho Soriano. De son vrai nom Obino Bobinga na Komba Katumbi. Tango Soriano batindi mission. Au moment Soriano, Monche Soriano de son vrai nom, Bobino Bakongole Bobinga na Komba Katumbi. Tango Soriano Rubero a mandaté na diaspora et passé par la famille Tshisekedi, corrompre la famille Tshisekedi et pour na Katumbi bima pas ba Congolais gaza opposant. Nga nazaki parmi ba premier Congolais au ba alerta qui diaspora que le monsieur là, il est venu pour nous déstabiliser. Ayaki mission pour nous distraire diaspora, pour nous déstabiliser diaspora. En plus, Rubero ananya rugabo ba ebise babi kende ko corrompre bango congolais ko pesa mbongo ebelete. Kaka na mbongo muke ba soutenir yo. Tanga yena poto. Na bandi ko yebisa ba congolais na bimisi na kombo na ye. Na yebisi na ba congolais ke apostila ki na Zambie na 1998 dans na 98 comme député na province à Kitwe. Azali congolais te comme na ye Soriano. Nana yoka kinga ba congolais ba komi ko finganga bino musana bino ka ko pesa ka batu ba kombo boza ba jaloux bolingi ba tout ainsi de suite. Mais Katumbi sali boulot na ye chance biso ba résistant et chance ya CCDP alerta ki ba congolais ndege na ye zo ki amplerté a na Londres a corrompre batu na Londres a na Bruxelles a corrompre batu na Bruxelles a na Paris to chelier baton na roue atindi ba émissaire ba lukanga boye bisa se calmer na pesa yi boye ngo pesa ngate pour na Congo okoki d'ailleurs nga muto za millionnaire milliardaire devant nga ko na ko envier Soriano tango cop na esili azongi na Congo parce que pour opposition na ye ezala bien et simba na diaspora à part ça qui par la famille Tshisekedi. C'est ça qui a dénoncé la famille diabolique on la famille Tshisekedi. Donc babandi ko détruire ba Congolais depuis la nuit de temps. Ba latisi Mobutu ba kotisi ba Congolais idée na bango que Mobutu azaki monstre. Mobutu azaki vrai dictateur mais oh IDP ça sali le pire que Mobutu.
bachaki ba congolais na mutu na bango ke Mobutu abandaki koboma bato mais Mobutu abomaki bato na Tshisekedi wana ne babosana ko yesa ba congolais ti lelo oyo soki tomona bato lokola ba Kyungwa kumwanza bato lokola ba oyo mususu oyo azaki conseiller mona ndeke bango tout ba komi ba opposant c'est grâce à la famille Tshisekedi parce que famille Tshisekedi babandaki ko collaborer na Kagame depuis 97 lelo Soriano a déclaré pour na makambo Mozito alobi mais Jean-Pierre Bemba et loko Mozito alobi dérangé nani il fallait que Jean-Pierre Bemba c'était parce que tali était Katumbi Soriano a koloba parce que il est pas pareil na Kanambe na Ruberwa na Nyarugabo mais Soriano azo ça la politique na Congo mais son fils a commis député na Zambie. C'est comme moi na Soriano a commis député na Zambie par quel miracle? Donc cela veut dire Soriano alinga sala GO James Kabara Salaka a se retrouvé na pas na bino chef d'état-major général a zongi na mboka na bango na Rwanda a commis chef d'état-major après comme ministre de la défense. Est-ce que biloko ba congolais bazo continuer ko kosa bango? Pourquoi ba congolais bazo comprendre que non danger ya mboka où il faut fungola miso? Yango no moni mboka soki za na maboka ba pa basaka politique té. Soki osali politique mbala moko komi kolabo. Ozo collaborer mba mona système. Parce que na kati wana ba pa ba se déguiser ba comme ba congolais. Bato IDPS ba yembelaka Kamere zongse na Burundi. Mais lelo Kamere a commis allié à famille Tshisekedi. Est-ce que bato ba bande ko ba ke Kamere azonga Burundi? Lelo batu na kaiso swango. Bakangi munoko parce que famille Tshisekedi andimi ko lia mbongo na Barwandais. Yango no moni to pesi bango kombo ba miluvor donc bazo kende ko attaquer sans ba ça la même analyse, ça la examen de conscience, bazo mona même pas danger, bazo mona même pas futur, ya lobby. Na biloko nyonso no zomona. To ye même pas bande ko na biso awa na diaspora. Oyo babandaki ko soutenir famille Tshisekedi. O babandaki ko benga baba Tshisekedi, c'était biso pena to kokufa pona Tshisekedi ata Tshisekedi azaki nesko. Lelo oyo mwana ya Tshisekedi Chilombo ba nommé pas ya mwana ndeke usurpateur Hippolyte. Mais Chilombo a pensé même pas à ndeko moko te. Na mona bandeko na ba manifestation tozala na bango. Na mona bandeko na Londres, na Paris, na Bruxelles bazo soutenir famille Tshisekedi. Mais comment famille Tshisekedi ba nommé bango na Hippolyte? Tshisekedi a pensé même pas que qu'on nommé ata moko na bon ministre. Mais na ye comme on a azui soulard moko boya Bruxelles, comme on a ye Kankonde. Atikala même pas, je n'ai jamais même vu Kankonde dans les réunions de l'IDPS. Même dans la manifestation, Natikala comme on a été un soulard. On a réunion de New Kendra. Dans notre internet, tout y banit. Kankonde Natikala jamais comme on a été dans la IDPS. Mais elle s'est retrouvée ministre intérieur. Et dans le ministère, on a azu à ta diaspora, mon côté, on a se pour la famille Tshisekedi. Et Bandeko, on a batiki bango na Chilombo. Mais on continue à soutenir Chilombo. En plus, on a pensé que lokola mwana ndeke auti ko boma Lushima asala quand même bien nga boma Lushima ngala pensaki ke lokola espace etikali na RTNC akolokotela biso ba fanatique na nyonso wana acha bango ta na RTNC ba komo lobaka to ba pesi bango ta espace à 1 heure ou 2 heures mais depuis Lushima kufa place wana etikala vide ata mutu moko te akoti na RTNC pour soutenir Chilombo batikala libanda mais Chilombo lokoti mutu moko boy Kankonde ache Kankonde ona kusoka telemi otali ninga telemi kansa lokwa mutazana mbeto aza kulala. Même si on a évité ce qu'on a dit, on a formule. Parce que nous avons un ministre de l'Intérieur. Si nous avons un capitaine, moi, je suis donc Chilombo a considéré même pas bateau. Il va soutenir. Vous avez vu sur tous les côtés de la bataille. À quoi jamais que soit diaspora, nous sommes qui côté, ça va qui a pris ça, ça va poster. Bongo bateau, sous bazaki déjà retravaillé avant tout, au bazaki déjà naïe avant. Batumso batangi classe na ba place wana po bande comme sundo lobby bazana batangi ba classe oyo ya kwa ko tia ba ba poste wana te et puis aroka bulaka ba poste bongo te donc voilà côté ya ba diaspora ndi on a mais déjà moi Chilombo ko sa diplôme boyebi yango non akosa tout akosa est-ce que na place wana bateau pena ko baza compétent ko tia bon bazate oyo ngana yebi kapo ba kombo le mona ko citer ate et ça facile. Donc, à considérer même pas Bango. À considérer Bango parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mouto, c'est pour mon mouto, abundeli tatana, abundeli a soigné lio. À mérité quand même. Par rapport à Bato, Bavana Ramanda qu'on a Bango. Bato, ça la manifestation, babundela la famille Tshisekedi, défendre la famille Tshisekedi. Les lots Bato, on a besoin de diaspora, Bato traîner. Donc, tu comment qu'il n'est pas pour Maramba émission, tant que Yambaro, tu as question à Kibélé, mais les autres, tu as dit que Moko, Makambuya Est, tu as dit que vous avez des informations, il y a bien, il y a STO, il y a biso makambo ezole kakuna to moni ba mai neti to lingato ye bango panayo. Yango to tuni lelo information ya malamu ozana ngona. Bon, ba mai bozo mona baza ko se rendre wana exagé. Exagé ba salaki.
tant ba moni to reverser bango to lobi que ADF na lo existe kate ba créer ba faux mai mai donc ba to na zomona wana ba sala ki réunion moko na beni du 9 au 10 décembre du 9 au 10 décembre chef d'état-major armée rwandaise azaki na beni alala ki wana azaki na beni alala ki na beni na butu bakutana ki na ba Delphin Kaimbi o azali chef na bango ya demiap tant ba sali réunion na bango wana na ba disposition bazwaki falaki ba créer siko ba faux milice bazuka ka ba milice na bango o ba bonga ba congolais ba komisi bango siko lokola bato ba ko se rendre parce que soko tal même ba chef ba milice bazo présenter na ba internet nde na moni ba congolais bazo landa so tali ba bien bato ba vanda na zamba te parce que muto avanda na zamba soki totali parce que biso toza ba expert doyebi na CCDP to vanda toza ko étudier nyosto muto soko vanda na zamba même façon na yo mona ke muto na zamba soko tali chef wana ba uti ko présenter na Walikale a uti zamba te azakana bango même azaki na mona réunion na Beni azaki na bango na réunion na Beni baza bato moko o ba travailler ensemble ba yebi ndenge nini bazo sa ba aventure na bango bangonde ba sali siko système bato na ba ya ko se rendre batika kaminduki eza je ba sali ba ya ko se rendre volontairement te ba sali plan ba sali réunion pour ba kosa ba congolais ke musala demia pazo sala musala la police zo sala musala armée na bango zo sala non ba milice wana kaka bangonde ba boma ba congolais siko ba bimisi bango officiellement soit disant ba ya ko se rendre ba ko tika minduki mais ça kaka batu na bango mongo parce que réunion wana basala ki réunion na Beni ba ko sala réunion musu na Walikale pona ko planifier stratégie on ndenge ba ko mettre en place pona ko sa ba congolais donc problème ya Congo soki nenu occupation insécurité instabilité insécurité climat de terreur au peuple congolais zo mona na Congo et ko tika la jamais ko sila parce que plan ya batu wana ezali il faut ko balkaniser mboka na biso le quoi balkanisation eza ko échouer bazo boma ba congolais pour ba remplacer par les faux congolais au ba uti Uganda Rwanda Burundi ba koti siko wana ba koma comme ba faux congolais en attendant bango tant bazo me marabino na ba 5 ans ya ba élection batu wana bazo s'intégrer dans 10 ans déjà mutako s'intégrer facilement comme pe congolais sans soalande yango. OK, merci to komi pena presque na suka émission en tout cas tu as vu que caméra ou men na biso a biso mo ba image ça là eza mo malamu pona ko sala mo malamu mais pona ko sukisa to tuna question to landi o ezali Nemi pardon o ezali coordonnateur ya FCC na kingakati kuna esika bakutana ki na presse alobi ke bango bazo bongisa to bazo luka bazo sa ba démarche po bakutana na bato ya catholique ba bongisa po koyoka na bango to yebi biso na ba réseaux sociaux les kaka ki bayoka na malamu te mais lelo bango ba komi ko sa ba démarche ko kende ko sola na ba o bazali ba catholique pona ko luka ko bongisa relation na bango est-ce que au monité ke bazolinga ba préparer tant mususu 2023 na élection pour FCC zonga susu to ezaka ko luka ko bongisa po za malamu na bango elo ngana ko yebisa ba congolais nazaka ko tirer sonnette d'alarme ba keba donc ils allaient association de malfaiteurs cardinal na bango wana za na complicité na bango ouais les associations de malfaiteurs bazolinga ba distraire bato tango Chilombo a se préparé qui pas que ndo sala inauguration ya saut de moto na bango soki na pompage bachi tapis rouge makambutu après mwana ndeke a s'improviser na makambo na bango wana azui batu nyonso o balingai bakende na inauguration ya saut de moto bango nyonso bakena kingakati bake ko sala messe noire na bango nde bakende ko loka wana makambo ya catholique ngai personnellement ça m'intéresse que moi nazoyebisa na ba congolais ba calculer ka batu wana te bazana kati ya G ba ça ba aventure ensemble na ba rwandais mais bon bazara d'accord te na makambo élection tango ibanda te bazana kati ya G Gisèle soki na lobi na banda ko décortiquer on comprendre ngala zo betelo masolo matoyi nange yokaka misu nange monaka na yebi makambo na zoloba na yebi pe loko nini na zo mona donc ce sont des oiseaux de la même plumage bazali bandeke azala moko balokaka ensemble basaka aventure esika moko congolais a calculé biloko wana te batu ya FCC wana ozobenga soki batu ya FCC ba rwandais wana baza na besoin ya pouvoir na bango bakotika pouvoir na bango il faut makila etanga wana eza langage na isi ba congolais tout yango no moni tango ba moni omoni kanambe mwana ndeke asali tout ya ko démontrer na bato ba soutenir Chilombo ke azaka na bokonzi te Chilombo nenga za wana eloko Chilombo asalaka sans tout na vie ya mwana ndeke ezaka toilette natanga kenda rolia tout Chilombo asalaka il faut mwana ndeke pesa accord
même ndenge bomona Chilombo na circulation abimi azotambola wana kanambe nda isaka bima. Donc azane loko ta salaka sans makamyo so yimta ok sala on va voyage to mona yimta ok ndeko so na ba mindele kokuta na ba président mususu nyoso tu yimta zo ke ko sala comment Kabila ki akuta na président ya Russie na Poutine a otuna est-ce que vraiment za président hein moi no yo boti ba otuna pena est-ce que o pena za mona na yo déjà monango eza langage moko codé et loko Chilombo salaka ya ye moko ezali toilette ko kende ko lia na ko kende ko lala nde asala yango volontairement wana tuna raté tout etika la tuna kamona ndeke Chilombo mo komso avanda zo solo na bato na ye bagarde de corps kanambe achila ye moko aye akomi ko camper tout autour na bango wana yoka Chilombo excusez-moi le bien non to kata jo aye po yo kamakamni to loba président ngona existant na mokili ozaki wa tombo ba mambo na ebiso ke matoyi nange yo kaka tango bakangi ngai na bandeko bakanga biso na bango tango batu ba miluvoro bazaki na hôtel du fleuve ba sepeli ba komomela ba champagne ngaza ikuna ba sepeli ba biki non do il faut bakanga ya sala ta 5 ans sala ta 10 ans ba misuku ba komomela il faut ba refouler au sala prison makala a kota prison a nazaki kuna te on ba me ba champagne ba miluvoro bato ya Chilombo bango ba lobiki non do il faut bakanga ye pena il faut bakanga ye ndenge kuta sana il faut sala ta 5 ans ou 10 ans na mutune wana il faut bakanga bango ngaza ki na hôtel du fleuve te parce que matoyi nanga ezoyoka misu nanga ezomona yango ne nalobi ke omoni makambo biso salaka oyo résistance soko za na service de renseignement moko forte tika ba aussi miso touche chaque fondation na ko prévenir bino likambo na suka nango likambo wana ndenge na lobaki ozandenge wana naza magicien te na yebi makambo na lobaka. C'est pour CCDP beaucoup mieux efficace. CCDP toujours fonctionner toujours travailler et beaucoup monde na CCDP parce que bokanisa te ke biso ba vidéo to salaka non to suki na ba vidéo te. Il y a des résistants au bazo lité na molili au tozalaka na bango po na situation na biso échanger toza ba combattant ba vidéo te ndenge batu musu ba bako bino mutikale na 8000 km te Tshisekedi escroquer ka ba congolais mbongo imperium na 8000 km biso to ko escroquer ba congolais te to kokoma système na mboka on ko changer to ko changer yango to kokoma parce que to yibma to sala yango nde tozo ba congolais to baisser bras te pouvoir ezana maboko toujours ya rwandais wana a démontré bino de A à Z que Chilombo a pouvoir parce que jamais président moko de la République a bongami pour qu'il ne ko inaugurer le komoko boye président sortant moko bo annulé yango pour une délégation staff union sona memi bango ko sona ba réunion c'est du jamais vu à part kana Congo président moko boye de la République baké na ndako ya tata na ye na mama na ye baké ko sumbala nzungu ya mama na ye ba violer 3 personnes na ndako ya papa na ye ba bomi mutu moko le même jour na kati ndako papa na ye président wana alandela mutona te mais mutona komo na ye numbi asa un certain major na armée na bango wana ba boma mutuna ndako ya Tshisekedi ba viola 3 personnes na ndako ya Tshisekedi ba sumba na nzungu ya Tshisekedi mais Chilombo tikala koloba yango te silence radio mais batuno bazo ça que Chilombo za béton il faut un malade pour soutenir biloko ndenge wana. Ok, bon, to comme na suka en tout cas papa Odon, merci déjà pour ozalaki na biso mais to ngai to tuna motuna eloko nini o to tunyote ozalaki na besoin ko yebisa ba peuple congolais o balinga kayo bayo kama. Bon, ngai eloko na koloba na bandeko bazolanda ngai na minute oyo bo soutenir biso financièrement pour na makambo ya ba avocat et ça vraiment important bo soutenir biso ndeko nyonso ya moniki a okoka kocha na niveau ya na niveau ya carte ya numéro à compte na biso te a contacter biso na CCDP info ou soit aye na inbox nanga moko na ya Facebook nanga soit a bengi numéro na biso ya CCDP a ozwa mutu apese ba directive ndeni akoko sala donc nazo saka bandeko to bese braté eza etumba résistance ezaka ndenge wana résistance emelaka bato ebele résistance esengaka constance na détermination omoni IDPS asatandaki teke tokotikala ti lelo kolobela mboka pe tokotikala ti lelo komobiliser ba congolais ngai na sepeli parce que diaspora comprendre que Chilombo ba nomaki ye Chilombo sali ba aventure parce que au moins 4 mois tant ba nommer Chilombo de février mars avril mai to souffra qui pour démontrer ba congolais kaza na pouvoir te lelo on dirait tout le monde va comprendre kaza na pouvoir te akoya pe le 19 janvier na Londres nazo senga na bandeko baza na Angleterre mobilisez-vous il faut vraiment côté mais la garçon wana nazo yebisa na bandeko baleka ki balobi soit disant baza ba maître na Angleterre bo kanila bato chers amis ngala kansaka ba maître ba zéro bo kendo sur ba titre au vandaka na Londres chaque jour au tinda rambo na Congo mais au leke lobi ko za maître pour beta ba congolais maître jamais ko beta 3 4 5 personnes ti o kolemba parce que tumbezaka souffle muto makasi ya lobarate et vrai muto makasi a défendre rambo kana mais ngala zo comprendre ba congolais zo bima maître pour ba pc 100 € à défendre un traître comme Chilombo
mutaleki wana biki ya za maître parce que avimba mutu mususu ta muso ayebisa bino te kaza maître maza plus maître que koleka ba maître mususu yango ne makamba mabele ki ba maître na bino il faut doser parce que soko zo ya ko défendre ma be moko boy oyo machine ezo boma ba congolais pour le besoin maître eza mukolo suko regretter parce que ki bo maître na bino wana eza mukolo toko suki sa yango parce que tant yo sala vidéo bi ke nonga na za maître na vanda na Londres na obeta batu makofi c'est bien bon loba ko za maître obeta batu makofi mais okuta na mutu moko boyo tikala jamais comme on a matana tatami mais betu yo ki maître no pe sambo en plus mutu makasi so beta na miso batu a sambo akakoleka na mutu za makasi te yango ne mukolo na biso to za na Londres les 19 toya na kolinga pena ba maître wana ba kanela batu to kuta na bango parce que ça masola mboka soko za pena oui c'est pas bon bunda pour na mboka to luka ba sangana même atako bomana eza bien o mabele ba sangana na ngote ba maître wana lokwa babike ba obeta ba toujours na Londres le 19 janvier et oza bientôt kutana parce que so to kutani pour na mboka pour na konga ko so betinga pour na kongo na osepela ki obetanga pour na likamobo parce que omoni ba congolais ba mona makambo lokwa aventure bande ko na biso bazo sila humiliation zo continuer rwandais wana do osa makambo na ko a bomi, a violé, a sali tout, a tambola na moto, Tshilombo zo sala rien. Ba yebi pe que moi na wana Tshisekedi ana pouvoir te, mais bango baleki. En plus na zone ngana yebi sa bande ko mosusu. Bande ko bazana tendance ya tribalisme. Oh eza faire na so baluba. Chers amis, déjà famille Tshisekedi bazaba faux baluba. Fona yebi sabino bato bazana tendance wana o to soutenir les poisons de konso muluba. 1. Mama Tshisekedi ando va na ngiringiri. Azaki angolais, mama Tshisekedi. Voilà biso tout est bien go akufa na 1993 na 93 ba kufa ki même période na mama ya Kengo mama Marthe azangolaise là biso tout est bien et biso to kei ko se renseigner pas ba vrai angolais ba ebisi biso que famille Tshisekedi pe baza ba usurpateur donc dans les années 50 un vrai muluba jamais ko ba l'étranger 50 60 muluba ko ba l'étranger te babala na bango na bango baluba même na bikolo musu na Congo ya kinengwala. Les longs monde comme modernisé et ceux qui peuvent shooter. Mais dans les années 50, tu sais que des gens angolaise. Parce que maman, tu sais que des pas angolaise, maman Marthe est angolaise. Donc tout ni siko ba angolais, ba ebi sibiso que no ba douter pe na bango. Siko yemo tu sais que vraiment est-ce que vrai angolais? Point d'interrogation. Yango moni famille tu sais que di bazaki même pas na souci peuple congolais. Tu sais que da Koufi ba bimi $600,000 pour fêter anniversaire, date de naissance à Tshisekedi, même pas date de décès, mais date de naissance à Tshisekedi, babimi $600,000, pour fêter la tombe à Tshisekedi. Aussi longtemps que avec $600,000, so baké na limité na place au bateau baté na bassan zetwana, so ba payer ça ta moko $300 qui nous débrouiller. Au moment que bateau na nyo so ba chômeur na ba olongwa place wana. Mais mbongo ebele ndingo wana baké ko fêter anniversaire à Tshisekedi. Kolongwana wana te un an ya mariage ya Tshilombo na mwana ndeke. Balingba bimisa $6 millions. Et avec $6 millions, Moussala Boni ko salama na Congo. Aussi longtemps que Mboula o ebeta mawane boma bato moins 50 personnes bakufa. Tshilombo kenda ko promettre ba famille ona. Til lelo bakora bande ko eza na morgue. Til lelo bakora bande ko eza na morgue bakunda ngote. Parce que yo muto zo lingo soutenir Tshilombo. Parce que le bikeno na zo lingana so à part parce que Tshilombo aza muluba. Mais chers amis, zonga no mututi. Bo tout nané no Tshilombo. Maman abotaki papa na ya bando va na ngiringira azaki muluba mais yemoko président o azali sikoyo yemoko Tshisekedi alobaki nini yemo Félix alobaki ke aza président kaka ya baluba te dans likambo neza yemoko aza na esengote komona ba congolais ba bunda non ba vrai baluba ba bandi ko réagir parce que bango balinga ba comme ça likambo eza tribalisme or que ça n'a rien à voir ezaki même pas na rapport nazo beta kama solo pona tia piste à l'oreille na bandeko ba benga yango eza likambo tribalisme que bazaba faux baluba parce que lobby to ko identifier famille Tshisekedi na haute trahison basali na ko chamboka na sona désordre parce que ceux qui to identifier on to ko parce que so ba utaki wapi parce que na likamba Congo to blaguer souté de so mutazo linga défendre ma be il faut telemelaye to sengi lisanga ma batsala ka lisanga il faut ko juger ba traître to zolo ba makambo ezali ke lobby to boyi aventure muto lobby kaza muto makasi alinga défendre Tshilombo to ringto moni na ba médaille ya na ma médaille na yeke za maître na za muto makasi na bundaka soko za lokoso za nzala kende ko nuka musala tika makambo parce que batu mingi ba ko défendre mboka ta makaya yanki mais ba vrai yanki ba Rwanda tala ndenge ba 8 milliards na mboka na biso petit wana Zoé Selemani alias Zoé a comme multimilliardaire bango ba mettre wana Londres là ba ko kokana mbongo petit wana zala mutu lokola Soriano utapi Soriano c'est un Zambia comme multimilliardaire Camero bango ba benga kaza Burundi aza lelo multimillionnaire
est-ce que bango bazo penser na avenir ya bana no bango baboti na Londres ba penser na avenir wana ba éviter que ba mboko za bamboka bato lobi pe mundelo ba que non c'est bon il faut besoin na bamboka na bino ba kuta ba rwandais kuna ele ko kaka sali ko ko le kaka ko lingo défendre parce que moko zo sanga bio na yo défendre parce que na muluba mais oza zoba ils a premier na baluba tin famille Tshisekedi ba teki mboka ça n'a rien à voir na baluba ba bosani kutu likamba kama na sampo. Pourquoi bateau bazo télémena mabe bango bazo linga parce que bateau ba betaka chez Okitundu na Londres lelo ba comment soutenir Chilombo do ba sala ki mabe parce que chez Okitundu boloba ki kaza traître mais Chilombo sali pire que chez Okitundu bateau ba kanela ki ba Kimbuta ba Kalève ba Raus ba Tango Fort ainsi de suite bateau wana lelo ba komi ko soutenir Chilombo mais Chilombo sali pire que bango. Pourquoi bazo soutenir yé aussi dans que famille Tshisekedi était kimboka na niveau tout. Famille Tshisekedi collaborer na Rwandais. OK, tous ceux qui savent vraiment émission de tozoyeb ça ba congolais. Mutu moko ta koki ko intimider biso pona ba intérêt na ye personnel. Et surtout bato bazo luka ba 200 livres ba 300 euros ba mandia ona ba tanzala. Mutu ko intimider mutu telikamba Congo tokutika yango ti. Soki mutalinga teka mabele atata. Na kisasa to banda kokola même mutu kaka yibi parcelle na mino pamba bato abimi na mama shit ba komo bunda. Et bongo likamba mboka. Donc, ça va Congolais les 19 na Londres, il faut tout le monde à la debout. Mouta intimider moutouté. So moutaza mettre tikananda kunena ki mettre nai. Oto ya kuna to yende pona ko télé mais la muyibi wana Chilombo. O ya saboter mboka wana, a trahi mboka pona ba intérêt personnel. D'ailleurs banda pas comme na pouvoir na zo calculer même pas bango. Yo moutaza na Londres, aux avions qui na Berlin. Pour mon Chilombo, aux rendez-vous pe aboyi ko yambayo. Soit disons ala qui combattant il dépêche au soutien na bango. Il faut ça malade. OK, merci na balandino surtout au Bolingara Diamano TV puis bata CCDP topé si CCDP mbimba mbote malgré bolobaki ke bozo mikolo bozo zo batute bat ba s'adhérer na kati CCDP na éviter pourquoi maloba suka yango wana peto tuna te adhésion na CCDP je pense que toujours talent et lo ka biso to senga na ba congolais ba contribuer nous pour na makamba ba avocat muto za na besoin CCDP a comme la biso na CCDP info na page na so to yebinento solanaye soit to bengi biso na numéro na CCDP mutaza wana ko yamba bino toujours continuer toujours ma solo mais babo sanate likambo ko suka na poteto to ko subsa na Congo parce que il faut libération mboka wana salama degré ou de force il faut to koma parce que mabele ba sakana rango te bato ba sakana na mabele lobby ba ko payer prix parce que commission de suivi et ko salama au Kimina Asie au Kimina na Indonésie so kimboka wana otekaki yango toko poursuivre yo même ibana na yo il faut basamba. Merci na bande konyo surtout bolinga Gisèle Oumba botika malamu en tout cas na mabota na bino bo s'abonner na Diamano TV pour émission bozon ka na Diamano TV to lingi bino mingi à très bientôt okay. Et bye. Chabana ye protéger kanga lokola lichombe na couvesse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour diama Gisèle Oumba Gisèle Oumba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé yo mon amour. Merci Gisèle Oumba diama